bakulutu bakondima ye nakomona ndenge papa chéri akoyamba ye boye akotala o biso toningisa Congo mais tozwi mwana oyo ya biso toboti ya koningisa mokili bayambi epenza boye batie na maboko lala na boboto na limiemia na esengo parce na lobaki ke Mali na niveau ya bitumba na Afrique na minicho tokoloba aza 40e bana kimia te est-ce que bomona ki combattant combattante ya Mali na balabala ya Paris pona koloba ke yo concert awa ekobeta mate bebe bakombo ya bato na minoko bato na pesi exemple ya concert ya Sidiki Diabaté et ucho salema le 17 oyo le vendredi passé. Ce qui botali na scène ezalaki kaka na ba musicien malien oyo bayeba ni bakenda place botombola bakombo ya ba musicien na bino boza wana bakombo ya ba musicien bato bozo salela bango marketing bato bayebi bango te bazokende kotala eza banane bakende ko vérifier bamona eza banane ba perroquet sauvage boko salela bango marketing sans le savoir. Wangana ko sala la Madeleine na ko sala Madeleine nana besoin permission moto na ko lobete ezali conseil humanitaire na bandale là ce qui n'a déjà spécial innonce bi yeba ke barrage ko zala wana mundele ko zana kati comme mute okota te ce que ça jeune leader te méga star oboyo sali mokili na yo. Mama wa Taifa Jika TV. Bagrif tout ya monde entier mbote na balanga nzembo ya Afro Congo nambe wane mukua moko ekenda sango internationale mbote na yemoko chef d'état major mokonzi ya mampinga ya armée ya bagrif ya monde entier na pesi mbote bipa yozali mwana mboka inonsubi Megastar. En tout cas il faut préciser à partir ya lelo tango zotanga inonsubi il faut ko bakisa Megastar peut-être vous comprenez la signification ya Megastar te Megastar ezali oyo banzembo na ye ekenda mokili mobimba tina barab babina yango tina ends babina yango partout babina yango alors oza griffe oza tigresse na pesi yombote ngonga oyo ndesenga keno makila ya ba griffe ezala ya hotelema na pesi mbote na bureau mobimba wana na omona big manager Prince Balume avec beaucoup de respect na pesi yombote bipa yozali nazali kopesa mbote ne ingénieur moko akenda sango na Afrique mobimba pourquoi pas en Europe ingénieur Achille Balume bipa yozali na pesi yombote nazali kopesa osea ya miziko ya mboka na biso mwana mboka Gizo Balume na kopeso mbote dada sebos lo sako na yo babon séjour na Kinshasa lo sako na yemoko Diamant Noir le grand réalisateur tobenga yenani topesi mbote lo sako na tonto Shmuya l'honorable Mosangisi ya bagrif lo sako na balobeli nyonso lo sako na yemoko Minos Mundabi je te sali exaucé zoya yo Fabrice Mandé fungola masolo tokende parce que nous na caméra merci beaucoup parce que bosi boyoki mabanga bokoti singa bo comprendre que oda da Taifa zolo bela lelo dimanche ezali spécial Inosbi spécial Inosbi tolobela makambu ya Inosbi rien que Inosbi oui actualité mususu ekoki kokota mais tolobela kaka Inosbi tobosa na teke tokobina na système ya l'IPK kende nango kaboye après matisa maboko kitisa
kena ngo kabo to kena ngo na système ya lipeka e ko ningisa mokili tant on a lobi que méga star, cela veut dire que non dans 2023 na 2023 ceux qui n'a se trompé déjà réalisé 8 featuring 10 featuring, je m'excuse. Na 2023 ya on a lobi que non tango boko tanga ka kombo ya Inosbi na ba plateau na bino na ba TikTok na bino bo bakisaka ke toko beta lisolo ya méga star, pas star local. Il faut bien préciser toko beta lisolo ya méga star. Différence zali entre star local na star international. Oui, raisonnement makambu kosala même équipe naye ezalaka na niveau ya ba méga star, rien à dire. Merci beaucoup. Wana tozali ko continuer toujours na masolo d'ici là totikali kaka na quelques semaines. Vous avez acheté déjà des billets à partir de Londres. Kuna na France, vous sommes déjà babillé. Na Suisse, Emmanuel Maria Kitoko ya bakitokos. Motema ya mamasi ya Koffi Olomide. Est-ce que tu as acheté déjà? Ba charme na Paris. Motema toujours ya mamasi ya Koffi Olomide. Vous avez acheté parce que bolobaki ke borozala na concert Inosbi. Bosu bosombi? Ah oui, hein? Parce que le 1er décembre, Madeleine est tombée, Madeleine est kweya, Madeleine est kozala boucher. Au pessi moi boyi. Ah oui, hein? Merci Nabino Nyon Sobosi Bosombi Babiye. Diaspora. Diaspora Mobimba, ya Nord Kivu. Diaspora Mobimba, ya Nord Kivu. Pourquoi on a cité diaspora, ya Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, pourquoi pas? Toke kota bakisangani na cité bino parce que concert wana ya bino ezali concert humanitaire ezali concert oyo ezali kolobete mosolo nango bozui nango ekokende na ngambo ya este yango na tuni wandugu yangu wa diaspora ya este, est-ce que déjà mushanunu wa mabie? J'espère bien que Gizi Mungu alibafanya grâce na mapendezi ya Mwenyezi Mungu mushanunua mabie parce que ile concert namuna ili rate ile makote munayua njo ile nafanika kule makuta yote tatoka, c'est pour aider des veuves et des orphelins bakimbizi ya est. Cela veut dire ozana 4 ya diaspora, oza moko ya batu ya Nord Kivu, ozali moko ya batu ya Sud Kivu, baye bazali ko subir, bazali komona milelo, bazali komona bapasi, bazali komona souffrance, oyo baya bango, bazali komona. En tout cas, j'espère bien que non, na kati ya concert wana okozala. Loko la billet et bandi na 45 €, j'espère bien que yoko son bango na 45 € te. Billet bandi na 45 €, 65 €, 100 €. J'espère bien que non. Yoko bandana bao bako bandana 200 €, 300 €, 500 €, pourquoi pas 1000 €. Et j'espère bien que nos boss des boss, moko, y'a ba notable, y'a Maniema, FT, à sa sombi déjà, oh y'a 2000 €. Na bakisi peut-être à sa sombi pe, y'a 3000 €. Boss des boss, FT, j'espère bien que ce sombi yango. Parce que concert wana ezali dédié na bakimbiz. Alors, nazali ko sensibiliser ba griffe tout ya monde entier. Ah oui hein, yemo ko utaki koloba. Azaka na ba fani na ye kombo na bango ba griffe. Tango asala ka eloko azalaka ayebaka ke azaka na batu moko boye kombo na bango ba griffe
bazalaka wana pona ko soutenir ye, bazalaka wana pona ko aider ye, bazalaka wana pona ko booster biloko azaka nango. Cela veut dire que non ayebaka ata na lali mo pongi moko boye, groupe mo WhatsApp moko boye, groupe Facebook moko boye, groupe Instagram moko boye, ezalaka wana pona ko tombola biloko nanga komema yango ko kende liboso po ete biloko wana ekende musika. Lakisa biso bilembo ya ba grifto balobeli ya innocent ba oyo na place basala marketing ya inosbi bako finga te yango na kolobete musique ya mboka na biso ekolala. Pourquoi? Vous oubliez ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, hein? Si j'annonce que bienvenue à l'émission na biso spéciale inosbi, attention, là je suis là pour parler uniquement pour Inosbi. Ce qui n'a lobby to lobela nyonso ou bien bayaminga lokola nazalaka analyste. Là na kuki ko sala analyse pona likambu ya bato mususu. Mais ce que zali likambu ekota la jeune leader Megastar yaya na kozwa lycée bosangani na mema yango na zungu ya ba grifte mundelu na katikati parce que wana toko beta lisolo ya Megastar. Ah oui, hein? Na koloba na lingala pona ebete soki na lobi na anglais emi ya la de akoyoka boko tala kaka nzembo ya lipeka na inosubi lolenge pesi mama Afrika mampala. Mama Afrika koko kate. Mama Afrika soka l'équipe ya kobina ka kote inosbi ayembaki. Et pourtant yepa boakaki. Eza pona koloba nini? Eza signe fort ayembaki na Megastar. Ayembaki na Megastar. Alors, prenez à parler de vos stars. Arrêtez. Ah oui, hein? Sauf si bayebela kiyo ozaka na casquette lokola ya dada wa taifa ke no yo ndongo zaboye bayambaka yo posa la pe banalize makamu mususu peut-être wana nde mais soki yo bayebeli yo lobelaka star na yo yaya zalaka pe na manière ko lobelaka star na yo obandi émission ki osukisi otangi kombo mutu te olobeli star na yo. C'est bien et ozala kitoko mais soki 2 minutes ya kolobela la star na yo 50 minutes ya ba kombo ba star mususu biso na marketing batangisa biso na marketing peu importe niveau batangeli kombo na yo batu ba okende ko vérifier ba yeba mutu batangeli kombo wana azali nani mutu balobeli kombo wana azali nani bakolinga bakende ko vérifier po ba yeba za nani batanga na mabe batanga na malamu mais albino émission ko salem elonge kozala ekozala jeune leader Megastar le number 1 jeune leader mutu ako ningisaka mokili mutu ako ningisa miziki ya mboka na biso bakulutu bakondima ye na komona ndenge papa chéri ako yamba ye boye akotala o biso to ningisa Congo mais tozui mwana oyo ya biso toboti ya koningisa mokili bayambie penza boye batie na maboko lala na boboto na limiemia na esengo bebe bakombo ya bato na minoko bato na pesi exemple ya concert ya Sidiki Diabaté et ucho salema le 17 oyo le vendredi passé. Ce qui botali na scène ezalaki kaka na ba musicien malien oyo bayeba ni bakenda sango. Soko zui Mariam Amba azali lokola bawele la ka pouvoir ya ki leadership na Sidiki Diabaté na mboka na bango. Akoki koloba ke ngape naza leader. Pourquoi naya na concert ya Sidiki Diabaté? Mazalak. Vous avez vu non? Mali. Akangisi ba pays d'Afrique belé munoko poids. Tous les musiciens bazala qui wana ba musiciens mboka na bango. La fois passée na lobaki ke Mali na niveau ya bitumba na Afrique na minicho tokoloba aza 40e bana kimia te
est-ce que bomonaki combattant to combattante ya Mali na balabala ya Paris pona koloba ke yo concert awa ekobeta mate bomonaki ata combattant to combattante moko ya ba malienne atelemi alobi ete bino concert ekobeta tete sale wana etondi Bercy plein craqué na ba mire kwei mundela kamwe na miziki nini bandeko wana babetaka o biso ba congolais toko beta. C'est pitié pour vous. Alors biso toza focus na loko moko ba projet za tale belé. D'abord on a 2023 ezalaki année à gloire, année à victoire. Combien 10 featuring avec succès. Na minute toko na jeka na lipeka peka. Toko na jeka na lipeka. Oboyo sali mokili na yo. Et si ka Megastar a koti oboyo yango poani. Les restes est alibisoté. Les restes est alibisoté. On s'en fout. On s'en fout. Ce qui bino bozako se basé na musique locale. Ce qui bino bozako se basé na système ya Wengestina. Ça c'est votre problème. Etali bisoté. Bisoto zako viser loin. Parce que nous sommes zana nous mwana muke. Rema oya sali bikama pe bikamwis na London. Na Ajinin 23 ans. Rema 23 ans. Mwana muke tokoloba asa débutant dans le monde de la musique. Mais les lois communales. Megastar. Plus que même Megastar. Et vous êtes là. Sur vos pages TikTok. Des perroquets sauvages. Na place botombo la ba kombo ya ba musicien na bino boza wana ba kombo ya ba musicien ba boko bozo salela bango marketing bato ba yebi bango te bazo kende ko taleza banane ba kende ko vérifier ba mona eza banane ba perroquet sauvage boko salela bango marketing sans le savoir. Awa ngana ko salela la Madeleine na ko salela Madeleine nana besoin permission moto. Naro le bête. Ezali conseil humanitaire na bandale là. Ce qui n'a déjà spécial innonce bi. Yeba ke barrage ko zalawana mundele ko zana kati comme munte okota te. Ce que ça jeune leader te Megastar. Oboyo sali mokili na yo. C'est Dada Wataifa qui parle. Ah oui hein. C'est Dada Wataifa. C'est le yemoko le tigre Mama Wataifa. C'est moi qui parle. Megastar, on a déjà traversé des débats de Wenze, on a déjà traversé des débats de Simanda qu'on a traversé. Qui a raison, qui n'a pas raison, on a traversé. Qui est fort, qui n'a pas fort, qui n'est pas fort, on a traversé. Si vous voulez parler, on parle avec des œuvres. Si vous voulez nous montrer de quoi vous êtes capable, montrez-nous avec des preuves. Et c'est un peu à Bima, localement, tomata à niveau international. Poto Bunda. Vous savez pourquoi les côtés wana? Bako fait tomber bino mingi. Parce que côté wana ba na lolendo. Parce que bako ebete bango bako likolo. Bino boka na se. Na kolo baka ngote. En passant, les spécial inosbi. Na oboaka moi moké côté Nénéa, ma soeur, je t'aime bien. Nénéa. Histoire wana soki lelo biso to meki ko fungola munoko ozo beta wana makasi kitoko bien penza so to meki ko fungolela ngo munoko ezala mwa scandale mingi yango jour moko na lobakete bureau ya papa Hervé et ebi secret alors ezana tina te to ya kolobakere bwa uta wapi parce que azali mwana te oya tangwa Salomo bako welela ye mukolo na yende nani te amwana te
jusqu'à ce que roi Salomon le bakete baya na lisette bakabola été soki biso to ko fanda kimia to ko lobelo côté parce que biso nde tozali na bonga ya bokonzi biso nde tozali na maloba toleka to na histoire ya concert totikalika na combien de semaines totikalika na 2 semaines ya pamba je crois 2 semaines oui 2 semaines 1 semaine et demie oui 1 semaine et demie c'est le samedi prochain n'est-ce pas Fabrice c'est le samedi prochain totikalika na 1 semaine après le samedi ici les samedis donc on peut dire que nous 2 semaines seulement totikalika na 2 semaines le 1er décembre la Madeleine est-ce que tu sali déjà tu sodé est-ce que tu tombes ici déjà ba griffe les griffes du tigre monde mikolo na kanisa te débandé sengeli ezala yango wana est-ce que la Madeleine sol de Salemi mutuna na ko tuna ba griffe bilombe ya yemoko tigre megastar est-ce que to soldé avant toi ko sala makele la wenze parce que quand on parle de Inosbi on ne mélange pas il y a la différence quand on parle de Inosbi on ne mélange pas réalisateur a ko signaler ngai loko nini oko signaler nga makambo nini mwana moka ah merci beaucoup quand on parle de Inosbi on ne mélange pas est-ce que sol de Salemi bientôt ko salema merci beaucoup ba ko signaler kanga que bientôt ko salema matondo mingi na ba griffe tu à monde entier soyez connectés soyez branchés on n'a pas le temps il y a ba distraction ya wenze on n'a pas le temps il y a ba makelele à marcher nous on a déjà dépassé ça ah oui hein on a déjà dépassé ça croyez-moi il y a ba débat mususu même na ba chaîne mususu o ya bato ba invitaranga je ne peux pas parler de ça parce que quand ça touche les tigres, je n'ai pas le temps de parler ça. Je dois parler des tigres parce que tous un concert, méga concert, et qu'aux la journée, le 1er décembre, na la Madeleine. Papa, maman, au sobi billetté, ngonge pesa melio, et pesa melio, au tikali kaka, na semaine moko, po somba billet, na la Madeleine. Et longo na mona mboka, Tigre, Molodoy, le number one, Yemoko jeune leader, l'enfant béni de la RDC selon Dada Wataifa, selon Yope Mutokolanda. Ah, émission Nabiso. Merci beaucoup, Tokomina Souka. Ndenga tozabo, tozana stand-by, tozana stand-by. Ba fitiring mi balé zali na nzela, ya ba grande dame, ba kenda sang. Tozape na stand-by. Deuxième bébé na biso toko zela na 2024 donc totan to kota na 2024 griffe to manzaka ebima to komina suka to kutani mbala sima oza griffe okweli na émission oyo partager massivement merci beaucoup na boss FTB pa yozali merci beaucoup na JDK Mopao mutu mikolo e ba koche mal à l'aise ba tunete France ezalaka ya yote ezakaji de kamo pa ote mekasi akoti sarabino idéologie akolobete liandambu batela ndambu noko international yo sakona yo ingeta bipa yozali boyebi ete bobetaka de kamo pao soda poto bokozwa ye mbala moko na YouTube na ye na facilité tout bokozwa ba idéologie ya kitoko ndenge nini faut développer Namboka Bapaya. Noko, je te salue. Merci beaucoup à ma famille. Bon dimanche na ba griffe tout. Bon dimanche na ba tout oba okwe l'émission oyo. Tokutani mbala yasima. Ciao, ciao. C'était spécial Inosbi. Il ne faut pas oublier le 1er décembre.